La musique intelligente ou abeti. Intelligente yango ya nini o bino boyingo eloko nini abeti. Yo zaki na tembe. Fala baki tembe sili batu baboyi. Musique ya tembe na yo ekomisiyo na te tembe. Na ndenge tembe sukeli yo na te tembe. Na ndenge diske bimi tembe. Na ndenge simbite tembe. Sikala tembe. Na le wa wela neta wele mwasi te. Yeba sitwa linga bakaka ndengai. Olinga mwasi te ngani ngapa pile point c'est PC ma malade maba. Vous comprenez? Donc yaza mutu mo aluka porte na simananga. Moni tellement mutakenda makala amela pena ba alia ba vungule azui ba berberi et puis ça siro mutu toke. Tellement sur la fraude libandi. En tout cas, il y a vraiment de papier le point il faut le voir chapeau na lunette. Ngayo bana poto bota la ngati. On sait l'émission pena na ça pena normal papier le point taille commercial. Si vous voyez tellement mela ba dira ba la fimba na mutu le kina nzoto na monene. Est-ce que là on s'en matin na vie? Camion wana ya ferré oyo zolo bana. Dans le port de ferré. Camion na yi. Mutata mola nango ba pesa ka shikito. Lelo skota na gangele makamba camion o na bisaki ke ozo tambola nango ebimsa minga. Ndake pa leader na yi. Akei ko lela. O te leader ta papier point ndazo finga nga pona mutuka na to sala moi j'ai. Leader a su voiture wana tema ya ibana ba to peinture. Ba ke ba changer couleur zaki mwinde comme gris. Nga na za moi sina bana na ndaku. Ya za na moi sina bana na ndaku te. Suis responsable. To se comparera jamais buzoba na nini. Avant na studio po yebi yango kuna na funa si benga na yebi yango oyebi oksaka na émission te bongo boyango tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro nazolela Tracy Mbelenga nazolela Tracy Mbelenga. Wow, merci beaucoup à tous les fidèles internautes. Tu es Juvenal Kibala, tu es là, garçon bizarre aux événements brusques, dangereux et suspects. Merci de la confiance dans Bino, dans Bolingo, dans Bino, partout. Et si vous avez un temps pour nous à chaque fois, tu peux savoir l'actualité musicale. Nous parlons de la musique, mais d'une manière générale de la culture. Le Oyo par rapport à la musique, où est son contrat Oyo a signé la Trace TV le 15 Werason Regan Kinshasa. Maintenant, il faut peut-être Binomboé Bayango à travers porte-parole expérimenté Papi le Prince a invité permanent dans Lelo to la pena moi bien. Mon musique na biso oya Lelo s'il faut le dire et comment otambola kaka na ba polémique. Est-ce que pour musique Simba il faut que nous ayons un sens. Il y a des polémiques. Qu'on finga, qu'on reconnaître, bah, il n'était pas petit. Il y a un homme qui est grand ou petit. Dans cette émission, vous avez tout sauf rien. À qui j'invite dans plateau Lelo, Papi le Prince, mon cher ami, Maïr V. Bonne année 2017, bonheur, joie, prospérité. Ouais, merci pareillement. Je venais tonton de la presse quand même. Donc merci, bonne année. Et puis, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année 2017. Na bati tout au bazolanda biso au tozwaki tenté et na fait à 2016. Tozwaki format tenté. Na si batu nyo tunde bazotalanga siko ba moninga sur 2017. Et là on a rôle ba na glorifier le bon Dieu parce que le bail de charge c'est constat comme ça et puis tout ce qui respire l'Éternel. Moni Juvenal na oyebisayo l'autre qui n'a pas classe pour que vous allez aux examens d'état et ça dit que les professeurs les inspecteurs batali makamwana nda travailler ba calculer pe ba ces résultats ou azwalité mais la proclamation nzambe azarana mututi yé moronde ou asala mokeli ndé asala proclamation que Juvenal côté 2017 pas plus point ça côté 2017 donc ce nga na koti eza nzambe ndé mutaponi pour ebike azana na ba oyo senga ki papier sala donc il faut na glorifier vraiment grand poète ensemble leader ou Aléry Bagnon tout depuis et banda donc merci na ndé on continue pendant 2017 ba pe na poto ba mon Papi le Prince naza. Ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Papi le Prince, bato ba Hollande biso ba fanatique ya Werason, ba fanatique ya Koffi Olomide, ya Jubin Piana ya héritier, ba misenyo so oyo mboka na biso. Werason kokenaye Angola. Maramangola peut-être Werason a aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui fait que les États-Unis à Wera Bolobela Angoli sauté directement Angola Kinshasa. Solisa no biso ce qui contre les États-Unis.
Wera aboya yango ou bien et ça sur un contrat musu o batu faut ba espérer que Wera au États-Unis. Ouais, merci. Peut-être pas dans onde toloba ite mais batu ba ebi o to sana ba onde émission toloba dans les rois de la forêt to paka na voyage da kenda aux États-Unis o batu ba monaka na monde entier akenda ki ya solo li atali ba place wana asepela ite ba place faito to se produire quand même. Et puis il fallait que normalement qu'on remplit la formalité nous sortir singa yemoko voyage ba kenda na 140 ADT en Kimpoyi. Donc ba kenda ki ba ranger ba solo li yemo atali ba place ici ko faga beta et puis to publier qui ont déjà États-Unis na biso et comment en avril. Donc en avril OK c'est mon bimba sans exception ba au niveau États-Unis. Il y a remoni tellement yaki après yango azaki na Paris pour na aussi ça futur bazali nango bana awile longomba. Et puis tant ça déjà tu as déjà na ba contrat ngola. Tu as déjà ba contrat ngola il fallait to beta pour la fin de l'année. Il y a au moins le roi d'Afrique le mois qui ça le 19. Le 19 décembre on OK c'est le mois pour na niveau ya Angola. Première production na biso to banda qui le 25. Le 25 Ozaki qui joue en Botama Werason. Vraiment c'était bien passé na niveau par là Kabatu Bazaki c'est là qui va voir parce que Angola trop le banam sauter parce que Batu Baby Werason a déjà tina ba disque pour Angola ba mbaye le roi. Ah. Donc biso peut to rasu tenatan au Juvenal na roya que Werason a beti bo ça les plaisir rasu makam na biso te. Pour le lomu tu dois comprendre quand tu parles du plein nous voyons directement Werason. Synonyme à Werason c'est toujours faire du plein. Le lo Juvenal to ça les missions et cartonné na d'abord j'étais fort ba j'ai fait du Werason. Pour ma kambo o sengi ba plein à sala yango Werason a beta ba salle de marty ba mona ba plein Werason a quitté l'aéroport a tondi sa public Werason a beti 3 fois na kati ya Grand Hôtel. Et ça la matin à Congo et puis Grand Hôtel Kangama Mbalamoko. La 3e fois, abeti 3 fois, Grand Hôtel Bukana, Baba Vite Kanga et puis Bakanga, Lelo Moutinho, tout ça qui est à sa production, ça na Congo et ça reste pas réflexionnant. Oui, on t'a ça là. Donc ça aussi on a tenté, na koya na ba ke to sala ibo to beti. Donc to beti ba concert na biso kitoko na niveau Angola, to beti ba Banzazi, to beti ba Mabor. Donc les rois de Fakoma Tina Balunda, non on a minute au dernier concert na biso au Ezara les 14 pour les 15 ou rasoir à na Congo. Na lufu boko mité toi na Angola to comme na lufu te to comme au lufu sana lufu za toi wana za la frontière ils na quantité ils na ba chenzela yo faut date to sur la normal o moni ngai na kala to na komaka mwanda te na ndao kanisa quand on parle de frontière ezara nde to mona peut-être to comme aéroport bo to zolonga to zwa ok nzoka eponga na kenda kabinda frontière ngona moni ndako mo bache moni bambu bambu comme télé que ça doit te battre bambu donc soyo longo quand te te côté de longo bambu comme Angola moins de ça et alors battre le défendre de filmer la station vous comprenez donc le fondé zana et sa frontière Angola na côté donc soyo na côté to côté soko tikali botikali donc wera za côté wera zande na kati kuna Angola. Alors Papi le Prince Werason presque déjà ma production nyonso oyo abeti. J'espère que il y a la musique typique au biso to beta awa ndepé bando na biso pe ba na après au beta kuna ya les logo moté muto apporter ya les logo te muto longole ya musique oyo e beta mikuna le 15 au Werazo ya awa quel genre ya production Weraza nango awa en tout cas ko batezara genre parce que na kata mokito na différence nzamba sala déjà deux chemins toi entre la vie et la mort. Nzamba sala déjà asala biso makolo mibale maboko mibale miso ya mibale et puis zolo torara na madusa de mibale donc cela veut dire que il y a les hauts il y a les bas donc toko kende sika mais te se produit ndé maoti mutu musaro kende kuna akei ko beta mais batu babaye pa beti yango ti zompan oke kuna pe osali bena pia ka depo mokile banda zompan mais ba le roi d'Afrique ba kei bazara na imprise ba baksara parce que ça igwe zompan d'ailleurs et yambena ya Werason ezande monte na nde ba royamba batu mususu et puis ko komane de na mboka po bate belé ba kepe ba ngolo kompe na ngola boeba oboya kano na kisasa mo comme na ngola ta comme kuna bazoeba otenga misia Werason na beta Werason ba se beta na bina na malewa ni ko bina mais so na kisasa pas Juvenal la comme botenga na danger mais kuna po ba kabelo mbongo bina iwera po ba kabelo mbongo o se référer musicien Wera mais a comme yo leader zo comprendre déjà pas différence et alors so papa Chirac Angola Werason na Angola zo comprendre au sentir que batu ya Angola mo oyo
Ba prêtre tout bazo zela wera so lali donc na biso à partir à 5h déjà bandi ba pel ba rotala mais yo peut-être zo kata pongi po bando ko landa ba comptoir nyoso to teleme libanda ba luka ba ko tsao donc ça des choses différentes donc wera porter du nouveau la kata ngola parce que ba bande ko zele parce que ça igwe et puis wera ndenga za ne faut ko isaka batu ba comprendre to tika ko sa batu référence à Congo c'est wera son wera za patrimoine mboka équipe nationale léopard ya mboka. Donc tu retiens que peut-être équipe moi mabouilo faut tu appeler na niveau na e après ben nyama kumbolon donc tout ça du nouveau. Alors signature autre chose mon wera il y a Trace TV on expliquer d'abord na ba mélomane il y a la bonne musique c'est comment quand c'est ça pour être ya batu était ya bino boy sabato mon la âge a wera za âge na ba honte batu mososo na mené tu faut ba no lugana ba no signer ba contrat na baraka na ba Africa TV mais tala niveau wera kei contrat mundele mo ya Trace avandi na wera bazo signer donc bango makambo o to la sabile zo la sake ba comprendre que wera za toujours leader ya omoni na lobelo mo ba signer wana kati contenu za nini ke ba production ou bien album ya 7e jour de la semaine ba signer contrat car na kati wana ba production au Trace et ba Norbert Sabiso da ba signer contrat mobimba et puis la mérite za te que OK yo luki mo mbo sangisi nzonzing bobo ka ba lexatane fils 4 minutes ya ni na yo na niveau ni mais wera za pe na bazui ko banda na première chanson tina suka Trace ya na charge nango makam presque wera ndo sala Trace ya na charge atato beti répétition na la zamba play ndebo mona apena zamba zaba trésor lumière ba tala ngokuna atato beti fikid ata Juvenal obengisi en tout cas les rois de la forêt pardonne des abonana $100,000 na lingi obeta na anniversaire ya mwana nanga o na mwana bote wana o boto botana soko bi wera sona ko beta akoya batalo mama na Trace donc ba producteur ba comme ko yeso be parce que ba bi que production mo obeta wera mais ba otanga na Trace TV yango mo le roi de la signé contrat na Trace TV o mona yi mundele mo ba fa na wera son zo sentir beauté wera bimisa ki le roi bébé mo a 2 ans dans zo la sabatu ke ba âge asalango ya ba âge d'abord niveau élevé donc tozo te ya bino bo ando zo toujours liteya robo ya wera mais yo mo te ya mina likamu oko sala bo wera bo mais yo mo ozongi na likamu zapene mo kanepe baloba ke likamu memeli ngambu te mozo lingo bundela ngo on comprendre hein? Plaisir émission oyo to kenana on a ndenge moko boye ngana yo to yebi ndenge ni ne fonctionne la musique na biso. Papi le Prince porte-parole de Weranson na état oyo zanango batutu ba yebi compétence, intelligence, sagesse oyo zanango. S'il faut dire au jour d'aujourd'hui, Papi le Prince, Nini Oyo Weranson a apporté la musique congolaise, Sorazate, faux, Balobakeno, Weranson a fait ça. Weranson a apporté bonne musique. Oh, bonne musique, et ça a raté, Wera Baxi, Oyo Salibo, Wera Yena Oyo, Wera Yena Oyo. Toi, Wera Nebele, Nasi Bana Poto partout dans mon beau la Wera contribué belé pour la carte musique. Et puis Wera Lelo a pesi batupe lisusu moi courage mon na vie que namuto ki namutu poko ikozwa. Wera Lelo quand on parle de Ndombolo. C'est grâce à Weranson. C'est Weranson mutu à sala Ndombolo. Werazwa Tutu Kaluji. Zompan Tutu Kaluji aye chanteur. Wera comme si animateur. Et puis à Betty et Loco et Simbi les Ndombolo partout par comment le baote ba ivoirien ba ni boy. C'est grâce à Weranson. Wera azwa lelo ata sotali ba musicien na biso ebele o Wera changea bango ba G. On comprend que Wera kozwa amoni que Juvenal ndenga zaboe niveau na omone l'émission na ye. Ils ont que nango bien. Mais niveau na mone soka sali likambu oyo et qu'on pâté plus que na oyo yazo sale lango a changé au moment la seconde en test Juvenal talabo donc aza mutu moko o lelo en tout cas on appelle ça qui ba coup de chapeau pour battre belé o to rotanga pe ba komona bango te o lelo ba ko bangra envers Wera mutabimisa ba matière na bango to vie ki amona lelo eloko o ezaki kati na c'est Weranson le roi de la forêt aza su na lelo a prophété lelo Brazzaville. Quand on parle de Brazzaville, lelo, ce qui lelo bakoy koloba. Ba o Wera sala pona bango. Wera zo petit mora muke, si je me rappelle. Petit connaît ezalaki petit a imandé morphelin. Mon papa, maman boy. Petit wana.
na mukene we orienté lelo na Brazzaville ba oma osala we razwa petit na biso o bouton aya na ye abeta bouton la publicité zo comprendre we razwa bana ko imiko abeta ye publicité lelo o vi siko ya bouton après publicité to beta le soloni te via bouton et autres dépendre na bouton et non na wera bouton azaki na kati ya wenge wera façonné bon mona quand na publicité bouton a éclata zompan auta de l'hésite bouton ero sala azaki au mona za na wenge au mona peut-être semaine wana za na Brazza zompan mais musa les anaki ça après Papa Wemba départ ya Papa Wemba kokufa ya Papa Wemba que son âme repose en paix s'il faut lelo bato baola na biso ba yebe Papa pe les princes to longoli Papa Wemba nanu oya tikali comme baoba comme légende de la musique congolaise en tout cas total pe ba agité total ba agité total la pénité mais total la lelo quand on parle de moto to sanaï oh lelo bo mona penake ceux qui tobi baloba beba perdre au Congo o aza koni libanda o a porté musique na biso tina Weranson aza lelo leader moko o aza populaire partout dans le monde wera outi États-Unis tina banani au monde appelle bactère à film ba Schwarzenegger ba kokuta na wera sali mama na film image zela moni TV za radio te hein radio osa elo mobile qui non paye inaperçu fallait aux États-Unis vidéo à pas mana le roi le king Hercule to moni yango mettons que aux États-Unis ba vidéo na ba Arnold Schwarzenegger et les gars asali ne clip ité ba kutana ma asali une film te film za wera yemoko wera kutana Arnold to mona na vidéo te papa yo mona ngo grave Sankara de Kunta Kutu a interviva Zidane à Bamboko Yobi Zidane Sankara m'a interviewé de Weranson il y en a bisoti si ko mona ngo gravité de Weranson moni bactère toi filmer wana moni filmer wana c'est États-Unis tout l'acteur a filmé pour ba prise bino mona ki sasa muke mais si ko yo bon na ne bimite wana ezaki extrait yo la c'est Weranson a sali filmer yobi ce ko filmer wana et ça les États-Unis bactère a filmé ba beteli wa maboko ba non ta musicien masali filmé batali compétence batali beauté ya mutu batali na ezaleli babitala ta esenga ke sala film ya yango so comprendre na Jackie Chankutu a sauté ba mir matali ka ke long ya wera bi non to sanga imole ko mamuke donc a éduquer sous bateau ya États-Unis pour ba baksa sous maïla o sa ba film yango de mutesali ke azala légende icône de musique congolaise tu es dans la film, tu es dans la musique. Tu es dans la musique partout dans les membres au monde. Où est-ce que tu es dans la musique? Pour que tu es dans tu es belé, bazana basala ngoti. Et si bon ça va bien. Mon ami Nito, Wera, Trust TV a signé contrat. Wera son, soro ba nota la ba diversaire na e, ezaru bata Congo te, ba américain. Vous comprenez? Pour bata Congo ça c'est sa âge. Alors Wera son yo na bisao. Tala. Moi toi tout temps ba comment faut tout temps ndenga bien. Et si on disait Koffi Olomide? Si on disait Koffi Olomide. Tenga zo so mama Wera. Ti mo to mama. Ngana te oza spécial Wera te na pe chroniqueur ya na samba. Pas Koffi te n'importe pas Wera. Na beta mama Wera. Na pe na poser ba question. Hein? Il faut défendre. Et si on disait Koffi Olomide? Tika makambo wana. Moni ye wana pe na ngamo pao. Maram na e to so na minute ngana so la mawe. Opo yo mo pe na mutu na oyebike. Ne papi ya. Ba wera bana ba jibe premier artiste o ba sala na kata monde tika salamati. Ba banda concert de 2h à 14h e kabola baon. Wera son. Wera beta moni lelo ba leader bo mona na ba poto wana. Ba zel lote par rapport ba wera. Zeni de Paris na poto ba beta ngo par ba air. Ba mise ba beta ngo defender za tongo za ba wera. Na poto o ngana ni Johnny abeta na air peut-être eka 45 minutes. Ba wera nde ba ngo ba beta concert bandi butu te na kota monde ate. Ata américain mo tira beta concert bonte na finale. Au monde a grande musique, et ça par rapport à l'album. Tout par rapport il y a succès. Il y a un peu par rapport à l'album. Michael Jackson a bimara leader na kata monde. Tika comme même pas na 5 albums. Ko obeta 72 albums. Mais est-ce que ça n'a pas la tane le morte.
Wera za 3e album le 7 juillet ya semaine na mérite Wera son déjà azwa ba trophée o sengake kana moko liboso omoni ba kora omoni ba biloko ebele azwa ba diplôme donc kobeta 10 albums 20 albums ça na rapporté ko soit mérite ba te belé oh baza ah papa Emba lelo vient na biso papa Emba akufit sikoyo papa na biso nani Tabulay oui baza na combien de disques? Papa Tabulay. Arana combien de disques? Combien? Et belé, collègue fois même n'a fait beaucoup. On appelle ça la légende. Il y a un épisode. Mais ça y est légende mais na minute ba corona papa Emba monument. Na kata mboko, yeba corona. Papa Emba na minute ça héros. Héros national yeba tia ngote. Lelo matanga papa Emba betela nga depuis makambe bande akufa. Ti lelo artiste o akufi na kata monde entier ba lelie 3 fois ba bande na mboka mususu ba kena yeboye bazozo ngane azuna mérite to ke na terrain on a te to ke na terrain on a te il n'est pas dit que total makambu ya ba disque belete ça va est-ce que vous que Kofelo Mide na ba nombre de disques alika papa Emba to ke na terrain on a te donc Wera so na le 25 décembre awa to yeba za anniversaire ya vie roi de la forêt. Biso tout au cas moi qui tombe dans la page officielle ya Wera son ba de plique ba ferré ba Céléo ba Robino ba JDT ba tout ba souhaiter Wera son ba joyeux anniversaire. Mais pourquoi boza ko boya et salamata na monde mongote que muta souhaiter bino bobité to zo na biso joyeux anniversaire na binoté. Faire rigolo à souhaiter papa na yebino boboy. Na bien. Et au premier artiste il y a 5e génération abeti 4 génériques na année mon côté simi bat baibon les anan. Robino. En tout cas, félicitations Robino. Ozo beta. Ozo beta ngamo na yaka na baba na kota na boîte yo. Succès faut beta ba générique to beta ba. Eh koza succès so qui mutazo mérité. Au monde entier zo benga biso zo beta partout. C'est ça qu'on appelle succès. Succès za te beti na kata nda na bino tata moi ça yebo kabol ba CD oteki o pesi kuna mwana mama kulutu o pesi koto o semeki na yo wana succès te. Succès ba yo ka ngonde libanda. Mais qui s'engage qui tombé avec la production d'Héritier Watanabe. Eh, toi le ba mama Wera ko beta mama suri de vendre. Te comment to bando chama ramna ah. Abetela ngo wapi tombe. Eh. Mutabenga ngate. Mutabenga ngate. Nana ngo yebela kisangani. Ebele, Juvenal. Na bien, Juvenal, ebele, jana absolument. Juvenal moi to sa émission. Eh? So boy kana butwa. Tito matango téléphone kangama parce que rendime zali. Ata mutana fin fona kiba, neta simba benganga. Donc ça veut so ça likamuyeba ekoya. Donc so que yete. Mais pourquoi bozo héritier? La musique intelligente o abeti. Intelligente ngo ya nini o bino bo. Elo nini abeti. Yo zaki na tembe. Fala baki tembe sili batu baboyi. Musique a tembe na yo et comme si on a tembe. Nandenge tembe sugelo na tembe. Nandenge disque bimi tembe. Nandenge simbite tembe. Sikala tembe. Esilite. Ose kangai. Te o ezako. Ose kangai. Il faut tu laisses pomba nias. Ah. Na tuni okanze munini ya pomba oyebia ata moko yebi. Belé. Mais pourquoi lelo oyo to comprendre te to mona kuna na ngambu kuna Marcaus aroboma yo ko boma Marcaus bowolela mwasi bowolela nini parce que ya sala repa ya faire rigola yo sa repa ya Wera son bowolela kanino juste na le wawela neta wele mwasi te yeba sito alinga bakakande ngai Oli en moi sauter nga papi les points c'est PC ma malade maba. Vous comprenez? Donc yaza mutumo aluka import na simananga. Omoni tellement mutakenda makala amela pe na ba alia ba fungule azui ba berberi et PC siro mutuk toke. Tellement sur la Freddy Libandi. En tout cas, il y a vraiment so papi les points il faut le un chapeau na lunette. Nga yo bana poto bota la ngati. On sa l'émission pe na za pe na normal papi les points taille commercial. Siro ye tellement mela ba dira bola fimba na mutu le kina nzoto na munene. Etika la sa matin na vie. Vous comprenez? Et puis, si on a les moutons, nous avons la chapeau. C'est pas comme on a un chapeau. Parce que ça bang parce que trop quotidien na kata mutu. Muko olongo le kan tapeta ga libulu man sekena muteza kata mutu nae. Lelo oyo. Tobi ke Wera son. Kozana wenge, il faut avoir de belles voitures. Ba maison, nkentu yangolo, ba mituka ku voyager. Mutu oyo so anaye. Ebinda kwa alalaka, obi mutuka tambola nango, vie sociale nae, ça va.
yo so mataka ti jusque là ba taxi ba moto o so na moto bongo o ko ta sonité ezana biso moi moto to bito so na e na bando ebiso na avant na studio na passer mu tapesa eza le permanence nga papi le pa na futi anda mobima nga mona na bana misatu moko ali boso voyager bébé Fatou ndo ya mama na nga akenda Italie na vina mema ni chaku ni pigeon ni rukul ti sur on a fait voyager mutute ata mata dia pamba deuxièmement na futi la ndako mobimba ye avant na kikuku donc azana studio vina ya ngwana et puis na yebisa ki etango akei kolela et pas ya mutu na ya couleur ba PC voiture mo depuis ces années là film la vie avec une bandate si de Mercedes ça même pas $500 tellement so ezotambola ezobima milinga ngakuta kosomba ngote ata bakabe na kozwati ezali voiture banda o memela ba couleur ememaka ba mastic siko te yebi karatambola na ngote ça yebi karatambola na ngote car ni atambola c'est oui karatambola la moto sanga 40 ezaka Mercedes wana ebisaka tika ba mécanicien sozoleka ba mécanicien ba komi ko kima so ba moninga 40 so kota nje mécanicien fa kima parce que musale le kitro aro bando pompe boy azokoka ngote yana ebisaka tika na pesa ke devoir atika yosko ngesa karni yo karni otambola obi ngai yo kana biso moninga na sombaka liboso na ye ngane naza vina nga na bikani no sotambola nango na bite na sombaka soki naza pe munako pe présenter ba bien matériel te quand même ozala carte naza mutuka ni nga na Peugeot obi ngote ça omoni siko nga moi suis responsable yo na sonanu naza na responsable yo kana biso naza mutu naza complexé te na vie je suis yo na ngai moninga bakatu nga so na somaka na ngo boyina teki nga naza business na kenda ba Dubai pambati na kenda somba nde bilo na pola teka na mutu mote so na bimi na uzwa taxi na nga express ka kei yes ko complexe mota na PC devoir ya complexe ozo relaxa mutuka ya leader na yo to ça la normal mutuka leader Juvenal camion wana ya ferré oyo zolo bana tant de part de ferré camion na ye mutata mola nango ba pesa ga shikito lelo skota na gangele makamba camion o na bisaki ke ozo tambola nango ebimsa minga ndake pa leader na ye akei ko lela o te leader ta papile panda zo finga nga pona mutuka na to sala moi j'ai leader azui voiture wana tema ya ibana bato peinture ba ke ba changer couleur zaki mwinde comme grise shikito mdana ta mwanso ete na pesa sko idée so nga jamais na ko ke ça 21 des abo ba finga pona ka pesa ka wa ko complexe de férilité bon yesko zo salango ake azui ka ba changer ko couleur kamne comme grise siko so yisu la fingo siko lobi so ko comme sango rouge bo pesa mutu mususu lobi ane comme peut-être orange bo pesa mutu au moins que zo sara musala pour rien luka vi malembe soki o ayo ekoya et en plus tango bandi ko changer ba ka c'est que banda ko defa banda ko poyo ndako eza studio defa ndako saler l'émission loboke na ndako saler l'émission talanga le to sala balabala zo comprendre et puis ngana za moi sina bana na ndaku ya za na moi sina bana na ndaku te suis responsable to se comparera jamais buzoba na nini avant na studio po yebi yango kuna na funa si penga na yebi yango oyebi oksaka na émission te bongo boyango oni misanga makam to ça la défi ça la émission ndako ça émission na ndako totala moi si totala bana tango bando defa na bandako apo defa sina bana na ndako na yo to ça no émission si ma o yambanga na parler na nga kane to za bo to ça no défi te po de ozo yambanga o bo émission o to ça défi te nga fe nga yango to ça nga défi o yambanga wa o yambinga na fe nga musique na biso pose la légende nimba la sima musique na biso pose la grande légende icône fait tambola boye na boya na ba icône yo na lobité yo na biso fait tambola boye na ba polémique nga na zolo bano par rapport à se comparer na biso mbala sima kende ko tourner na ndaku na ye après oyo ko zwanga pe na ndaku na omona ke to na yebisa ko naza na mwasi na ndaku et puis na to na sa émission na ndaku bana nga bazomo et omona na bana mi balé o naza ba na kisasa après fa ta voyage na Willy Musheni naza na principe moi naza siko na minute na 5 mois donc je vis na kata vie nanga naza na responsabilité nanga eza boy tant na tambola po na venir bana nga lelo wabete ama solo mo teke mutu mopo ye bazo mema to ça appelle normal de bazo mema parce que ça na groupe ya mutu faut ba mema ye problème ezate mutu no loba wana beta ba Suisse beta ba Paris ya kota moi pa yo à part Dubaï
Tu faut tout dans Dubaï ngoya ndenge nini? Est-ce que ba memanga pas nani? Alobi à part Dubaï. Ba memanga c'est pas nani té? Il y a tout ça normal. Na maison même ba memanga kati. On a bi ET, ngana utozo wa mikolo. Oui, mikolo na wenge la raté. Oh papa, wenge. Oba mikolo na wenge. Voyagine ça na wenge. Hein? Voyagine États-Unis. États-Unis na yake kutango déjà oh. Ngana oh wera c'est là. C'est là. C'est là, yona biso Juvenal. Koko sabatute. Ngana zongi na ba kermesse. Nana on habite papi les points ça zone pas wera na kermesse. Na kermesse na yo wana na kuta déjà voyage à batu bande ko solo là, États-Unis. Oui, rappelle que les États-Unis ont monté à quelqu'un yena sankarana yankimpui. Ba mission tu vas ça ça la qualité. Ngai na uti point noir. Kozonga na uti goya awa. Na kuti orchestre et ça la voyage ya Angola. Là ça fait 2 semaines. Yo mo on bien tout ça na zakité. Et puis ndena zana voyage le bien là parce que na foot arabier. Voici mon passeport na foot arabier. Ça coûte voyage ça na que lobby na kende yango. J'ai combien de visas papier les princes hier. Et ça coûte ngayo papier les princes. Voici mon passeport. Comme ngayo. Et ça coûte que mutu ko beta un voyage ba visa na yango. Première. Au moni ba visa na yango. Mutu dia obeta mutu complexe na o carte de vaccination na. Donc ça veut dire sur reconnaît ka tamboka. Mutu dia obeta nga lisolo. So tu ni ba pesa oza carte métro. Carte métro yango. Oza carte bleue. O ba benga mutu aza fidélité na carte Western Union. So tu ni mwana kini ya propre. Bibi Kabata. Motema niki mwanza na kati États-Unis a koyebi so yango yo. Donc ça veut dire que ko complexe na le rote parce que na quand ça métro yango. Ni ngasko il faut y à respecter nga. Pour nazo voyager le leader na yi. Nazo ke ngamo yeba mema kai ngaba mema ngate. Donc cela veut dire que ce joueur en mema. Oh, na mérite ça soit papi to keto okende. Na okende, vous comprenez? Mais complexe, ya koloba ke pour na silisa yango. Na silisa complexe wana po ngamo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papi le Prince, un réel plaisir pour na biso ya koyamba yo. Vraiment tout le monde gozaki vraiment monter makasi. Bande vraiment bo tenir biso rigueur te. Mama na biso etambolo araboy. Misiki na biso venu etambolo akaboy. Papi le Prince. Et quand on a pris la question, on a retourné à soi, mais on a retourné à tes mains. Bimis on a makamozana. Té, tu n'as pas Juvenal. Na émission rapport comprendre. Moi, les gens qui ont fait, il faut faire comprendre. Il y a un rapporteur parole, il y a un zolo battant qui porte parole. Est-ce que soit disant Guigari, c'est mauvais raté. Parce qu'il faut voir ça, mouta bande yo na guitare, soit yo li guitare. Quoi bêta na été. Simple mouto interpréter makamu. Makamu silika tete siko. Tala mouto bakanga ndo kina âge à 10 à 15 voisins pour makamu sila. Na gimpesi. Vous comprenez? Yo kana ebisa yo. Je vais faire photo sur la makambo yo. Donc bana poto aloko Sabino ndenga zawana. On a expliqué ndenga zawana. Il faut comprendre et puis webi susu Juvenal ba uti webi sanga likamo boye. Ti na niveau ba monter en combat papa nanga. Ouais na yoka ki papa na yo soki na nzela ya lufu kuna kufaki kuna soki babilomo bongo so bana ke somba ni babilomo. Ba wo finga nga bo le papier les points papa na beaucoup tane na lufu azoteka londokas bokabe $100. Mon papa a kufa depuis 1986 quand il a âge à 8 ans. Personne âme. Respectez moi oui. Non le bé bon. Kasi Freddy li bandit. Orchestre na bangwa bata diamba. Orchestre na bangwa bata diamba. Yemo munoko mulai tilapia. Ozui ba musicien munoko minene. Tellement ba comprendre siko ke na kati orchestre bango ba lingaka bata minene. Na yo te pobolie na bambanga po nini. Ba yo comprendre siko ke Nicodème alekai ba on a beauté. Que la l'équipe on a beauté bobandi jalousie. Ti ba yo bana batu bakena ba bifona sa pembe na we ratala bana ne bakomi. Nga papa na nga kufa depuis 1986. Nazana âge à 8 ans. Na bokwami et pas grand frère na nga archevêque Bem Lobobo azana Paris. Babo tabiso 8. Papa na nga zaki directeur na Chekamine. Yesiko leader na banga zo finga papa na nga papa na bango abandaki kolongwa boma zo koteka mafuta awa na Mariano. Tellement baby saki mafuta Mariano ngiringiri général Eluki abengani tanga bengani ye ake ofutela na kitambo asali bar bango siko baya misatu ye na bandekone mibale koya baye 3 mois après papa kufi famille papa bino ka bino boyebwe papa zaibia kufi ndenge nini o sentir ke kindoke bandie pa na bango et puis ndenge za na talaka leader mobima au lieu danseuse au lieu nani parolier o titi ante obelisi batu liboma na fimo oligana na point noir. Kaka yomo ok susu petit na biso fioti ok susu olé donc tout ça normal si ozolia batu disque peso simbate fala zo beta betao zo comprendre ingratitude eza mabe obina dansa ba boss ba geni simbate ya ko beta nza ba boss te za vient na biso mopa mokonzi ya boss ta de bria comment ko beta nza ba boss wana za ya mopa o moni dansa ba boss eza ba mopa o ba we ranson ba papa chéri ba robina ya za de bria
azokanga créer bato ya kiriku botika boyebi vie na biso mopao boyebi yango tika eza niveau na ye te ça appelle le côté papa chéri azali tango yoka kayone sot cria bato papa chéri aza na vie yo na biso tango obimisaki osalaki ya pepe kale parce que papa pepe kale akufa obeti bavoya ya nani ya defa azala na kisasa te donc ya papa chéri aza boyi na abalingane bempoli te tika na yo aboyi na bakri na ye bobwaka yango ye mo aza vie boboki bakri ya papa chéri omema bobwaka na disque seke yo mpo olandi bakrini esa apelo te akri papa chéri eza cri te eza slogan kasi botangi yo mpo nani okasiloga mutu kasi te yo awa oyebi makambo nini ke oyo cri na nga cri ya kiriku cri ya yango wana ye mpo alobi ke esa apelo eza papa chéri eza siloga papa chéri mais papa chéri moto alobi yango bazwiki ya slogan ya papa chéri batie papa chéri aza en vie on a essayé ba créer ya bango musala eza te faut bo se créer omona yebi so ke eza jalousie et puis mutu mo déjà mutu na ye déjà zo comprendre que orchestre depuis bavandi yoka na yebisa yo prêtre na expliquer talaka mutu le roi de la forêt zoyo abanda na premier disque à liboso na intervention rapide na nzemba ma Chantal ba na batunyo tu bilambe koki bango yeba pese lamba maboko yemo na antenne verse pour titi likolo munoko mulai le roi donc au bandi déjà dépense wera so akeno na poto batali degré ya munoko ndekei wera ko bimisa sumbo pa ba docteur ba beto ba bira ba so munoko kaka na jalousie na ye a se créer ba kendo sala le marquis wera kweya wera mwana nzambe bakima wera na le marquis wera na roi David abeta bango funga mfimbo ko balo munani nga roi David asilisa bango koya aye ana kisasa mbala moko na vitesse na ye tema babengane pa bil akepa mopao tango akekune pa mopao kuta na fali akati esuki fali binisie bina yemba abite ko yemba ko ganga te biso ba yemba ko ganga te mba bien après que na simanda ndiko lela azo le fali botelanga mwasi batu ba yesa fali mais mutu na ye kuna zo lela na sima oloba na nani wana kasi leader na oti leader na oyo yo luka ba problème tilapia akeko lela fali ya bi olela ni ote obotola nga mwasi ta na kenda poto obotola moto fali habite nga mwasi na ngana na kecho mamwana eza age na ngati donc zo mona ke mutu mwa za na ba jalousie vous comprenez donc cela veut dire que en tout cas le guta mabete ça qui ah ouais t'as pas stocké oh tota mo peut faire ça bana poto na moyo mo tanga si papier mouchoir bobomba ande ni poto za na mamnyotu to bombela oni c'est papier mouchoir to bomba teto ana moyo bana poto na makamono solo biba boto la mwasi azwa crier et ça appelle le côté kasi yo pese les réponses yo journaliste mo pese les réponses ba tu ba comprendre ba maintenant ça yo na RTNC o lobi on te dimanche et ça appelle le côté ça qui yo tala de ake abeti si batu na ngola journaliste ba beti na ngola ba journaliste ba 4e pouvoir presse il y a 4 pouvoirs, t'as degré. Aïe, maintenant ça ken piano. Yo moko dimanche ba mena sakio. Zomon. Donc c'est là ça que donc OK c'est mon maso ba meli ba su idée. Ande to menacer juvénal. Bo ba na bo menacer. Moko bo kuta pe na liboka fumbu ezanga papier les points. Ndoko yeba. Mais zomon pas. Yeti ba zuye par les rois de la forêt. Ba ya na epi petit awe ranso anige la wera ba catch. Azai makasi dans telisa ba talent. Azo lamba kito taka mutauta chela ko lamba akomiti ko swa bakupa wera son bakomi ko swana na ba domestique wera mais yo yaki pour le pire petit okomi ko lamba okomi boy ojisa biso ba futi ya biso na nini abosani yango mais lelo okomi ko beta masolo ozotinda mutu mo libandi forme nezo ebana te tala madusa zo lo popota ngai ezala signe mo bien te merci beaucoup papi on a des chapeaux poisson yebisa ye na pesi défi bana poto pour ça l'émission répondre ngai allons la chapeau nani wana Freddy Libandi allons la chapeau allons la lunette botala ye de bo comprendre bon tu appelles aller mabana poto o to ana couleur atekele bana tu poto soyi avec na bino ezara koto bo mon pele mangoyo. Merci beaucoup, Papy les Princes, on est suivi partout dans le monde. Un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission Lenga Congo TV officielle avec l'acteur principal Juvénal Kibala. Bato bako retenir ni par rapport à l'interview. Bato bako retenir que le roi de la forêt le 15 ans dans le Congo et puis le 17 à ça 4 jours na poto on a 5 ans de compte avion qui finissage à 5 jours de la semaine et puis retour na maman na kata ya kin pour na kozwa 7 jours album le plus attendu na kata monde na tezo zélande les rois de la forêt donc bo c'est là pour comprendre na pour musique na minute faut pesa ngo perfusion musicale zo point ko réanimer ngo zo point to na traitement musical donc bo yo ka penda dans 7 jours de la semaine yo ya penda na ba divergence nyo surtout ata mutu ana fin fond na kiba oyoka au mundela on s'est retrouvé au Congo peut se retrouver
Là, j'ai profité pour. Ok. Na bosse na ino tuno likamuna nu ya animateur na bino oyo. Animateur na bino oyo nano c'est qui là Yalo bébé, on est bébé ça. Tiaza mbandaka. Na mbandaka parce dossier na ina ne sila teti lelo. Suspension c'est si là yalo bébé suspension si là. Ara réponse. Babenga ki pa ya chef na biso Tade. Tade wa l'équipe ba onyo tuna oyemba leki na leader na bango na beauté o bozoli na bo luwa bo finga. Donc l'obéza na mbandaka c'est ka vide tango ya ozonga la boulot na e. Donc on est là bana poto to na lemba. Ah to na couloir. Alors pour finir, na pesca contact dans auto za besoin benga. So moni mutalibanda leki na TV bo benga mbango. Et si na vide ne sanga vide leader ne tilapanga na vide Freddy Libandi. Donc bo benga na plus Robert a plus 244 les arasiloga ya 243. Plus 244. T 44 était en Angola. Au moins tellement dans son Angola toi, les rois de la forêt en Angola. 243 ils ont Willy Moucheni. Au Betra ya Willy Moucheni 89 99 55 194. Donc plus il y a Willy Moucheni 89 99 55 54 so bengo zwanga na pesca bamboti na bateau ba soutenanga a commencé pour mon grand frère pour archevêque même le bobo na Paris. Il y a Willy Opélé là en Mutete là au Japon na Dublin. Na pesi bambote na Vandoche na pesi na Chikito Bangu pourquoi pas na Alemou et la guerre de Santa pourquoi pas na Yemoro Saint-Valois Paris 16e na pesi bambote na venanga Percy Tumba émérite Longa na pesi bambote na Yaro Jani wa bamera noblesse élément na kemba na Londres po bi base Londres batiti mon foot à 3D papa na Python ba papi Segani somba le la tête nazaka na sengo pona na Juvenal quand même. Mon 2017, Juvenal au côté quand même. Papi Gibanda Somba, le Lata, le Loya, Boga leader. Christelle Kapinga, moi c'est Kitoko. Toujours à Paris, na remercier Venanga Michel Kaninda Moukadi. Pourquoi pas na. Donc Venanga Michel Kaninda Moukadi. Pourquoi pas na Gisèle Toumba. Marie-Pop Toumba, na remercier. Et puis na Tazini, maman na biso si de Jiban Pata, maman pasteur. Exaucé na Gladi. Pourquoi pas na. Honorable Pichum Bombo Caleb Lo la maître Amata. Merci beaucoup. Nana Benga Motema. Merci beaucoup. Bambidon. Merci. Ndoro ya Binga parce que après les points sié. Na essa bango ba lo banazali. Et ça appelle le côté. Voilà, merci beaucoup. Bah autre Juvenal qui bat là bon. Monsieur M. Tambolara boya bo tenir na rigueur même boyebi qu'il y a des gens peut-être bah ça là on a pour défendre le groupe na bango. Bah propos ebimé pas ya papi s'engage que papi le prince et puis voilà. Bah question là il y a réponse na et puis voilà. Moi je dis merci à vous tous qui étaient branchés, restez toujours sur Elenga Congo TV officiel bah on a abonné te bonné na kata site on va na bonzamé mes quatre dans Kolo. Merci beaucoup à Eniki Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada mais moi Mikolo on est à Montréal. Tu es ici à Montréal moi Mikolo. Soso lungwe wana pena ke no 001 code mondial préfet mate 001 na boka bota pa pambati au mona siko wana to kitisko yo na balashu magila balançoire petite sœur propre au mona dis monsieur nato si c'est misote yozala te yozala ah nato si c'est misote na bi yozala awa. Merci beaucoup. Donc je dis merci à celui qu'on appelle Préfi Mate 001 Code Mondial. Chagui Pierrette Bene. Madame Chagui Pierrette Bene. Au moins on a Mami Nzumba. Yves Malou Kinshasa Makambo. Solange Sompa. Sompa Solange. Donc blague écoute tout est. Merci beaucoup à toi. Nous disons un grand merci aussi à mon vieux Bob Kinziondo depuis quelque part. Donc c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mes condoléances le plus attristé à la grande famille, hein? Donc à Bob Kinzondo, j'espère que vous allez comprendre. Merci à Epucha et Mangengue, la mère Isbak, héros dans l'ombre, baby confort. Batekindo qui va somi nganga, va saler le côté avec les namba babolé na butu kureke. Nana royebi somnia ye kureke, devoir à domicile. Boya Juvenal, au baiser bembe, boucle. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.